Maman n'est pas outil au loba, c'est quoi tout le monde y est baillot. Maman fait zandé nan. Merci beaucoup. Na sepeli pour na invitation na bino. Lokola tozali biso nyonso ebundeli bao bazobunda mpona likambo etali tata Kimbangu. Na invitation nakokaki koboya yango te nalobi en tout cas soki mpona lokumu na ye nakozala wana. Alors mpona se présenter nalingaka vraiment mingi te komilobelanga moko mais nayebi ke mingi oyo balandaka ngai bayebi nga na kombo ya Mama Feza la grâce divine wana eza na lopoto na français mais babenga emongoli na nzambe et puis nauti na mboka ya Allemagne. Nazalaki mondimi na kati na église du réveil pe nazalaki mopanzi sango donc babengi évangéliste. Na mokuse na koekoloba nasali mwa mikolo ebele na mboka poto plus de donc nangina kokisa 30 ans koya na ngambala liboso ezalaki na 2015 ya mibale ezalaki na 2016 banda na kenda ya misato nalingaka chiffre 3 mingi ya troisième fois de elinga imbala moko poto ti awa na kamba nouvelle Jérusalem. Alors Mama Feza likamoni oyo oyeli awa na kamba toyebi te balande bele balandaka yo na ba réseaux sociaux ozoteya na ba YouTube bato ebele balandaka yo o ebele pe bayebi yo te pe mbala liboso bamono na kati émission oyo mais pourtant oza déjà mon mesano ya bilili sikaboye likambo nini oyo esali ete oyakaka na nkamba bien que nkamba papa Simon Kimbangu alobaka tokoyamba mabota na mabota donc moto nyonso mvundulu nkamba. Bon, koya na kamba en tout cas pour na zalaki déjà na projet na ngwa jour na koya mais lokola toza ko sakola kote ya mingi tata Kimbangu et bato ebele ba komaki kotuna ngai soki pe nasi na komi kamba pe nasi na leka na kilongo na lobi te nanu na komi te mais na bato bayaki awa pe batalisaki papa Simon Kimbangu kiangani pona koloba na ndenge nga naza kopanza sango kuna na mboka ya Mindele nde ye ayebisaki bango ke na ya bo yebisa mama wana azwa Kimbangi aya. Et alors lokola invitation ezalaki ya ye nayaki ko comprendre ke ngonga ebeti na komano nde nasali nyonso vraiment surtout que ça facilité na ba bientôt la rentrée mais na sali vraiment violence na le bien en tout cas c'est le moment na kendi nde bomoni na ye pona ko répondre à invitation ya tata. OK, pona ko répondre à invitation ya papa bon Mama Feza tokota na mozindo ya likambo quelque part pe na yoka déjà na masolo pa ya bato Mama Feza asekwa Mama Feza kufa pe akendaki komona makambo ezalaka kuna yebisa biso nano makambo yango esalama na anenini te on pleure ekukwa kozala ya makasi ndenge wana. En tout cas wana ya mbala liboso pona mona vision na monaki yango ezalaki na 2006 novembre 2006 tokozala siko toloba 13 ans 12 ans et demi 13 ans ouais. Ya liboso ezalaka na fin novembre 2006 wana ngai kobongisa oyo babengi campagne convention pona kopanza sango nazaki kopanza sango ya Jésus Christ. Alors na kati na kobongisa wana tosali ba affiche tosali ba makambo nyonso nde na sima nango toye kokoya biso nyonso tozaki kosala ba programme wana maladi mais ya baninga bayaki kozwa mwa amélioration ngasi ko ezalika ko s'empirer ti balobi kana yo tomoni foka ka hôpital mais na eki kokende na hôpital na ndenge
état moko très critique nde kuna na hôpital na kota ki coma wana babengaki yango coma 4 donc eza lokola mort clinique. Voilà, il fallait qu'il balongolanga basinga malobi asi abebi nzoto mobimba donc faut to kata ye basinga po akende mais famille elingaki te lobi botika pe mata ndenga azopema balobi te eza ya basonde soki tolongoli akei loka baloba bondelaki balobi te botika ye apema kaka ata na ndambo apema wana. Alors na kati na nga na koma en tout cas mpo na nga nalobaka ke nakufaki parce que na perda pe asona mwana moko ya 3 ans et demi nakutanaka na ye donc c'est là ce qu'on a kati ya komango eyaki kokoma nga na se retrouver sika moko ifalaki naleka na tribunal na samba na tribunal wana le na sambi na longi procès nzambe pa permettraki koyebisa bato bazali kobondela mpo na ngai ke nzambe mama wana kende te ayebisi mpe bango alobi aza na tribunal azosamba. Alors kosamba wana le na sisi kosamba nde bajuge bazalaki wana mibale basigné mais troisième asignaka te balobi en tout cas bato mibale basigné mais troisième aza nanu kosigné te tozela accord ya troisième en tout cas chiffre 3 ezokolobama mingi. Alors tant que mais troisième asigné mais mibale loka basigné troisième asigné kaka makambo esila balobi mama donc zela il faut ti apesa corner nde plus tard ba ekoloba nanga balobi tomoni il faut to kende sika ya zali troisième mois soki kaka ye asigné ozongi na mokili okei na mokili ba soigner wana mona yokaki nde kokoma na bazwi ngai tokumbami tokei ngape ide te na troisième ango nani nde ntango tozokende na balabala yango ezalaki tellement molai moto yango azalaki na ngai azalaki lokwa guide na ngai ye aza koexplike nga makambo nazokomprendre te alimwe natikali nga moko na balabala yango ezalaki molai banzete milai gauche droite nabi nzela na kokontinue boye ndenge namoni nakima ntango kaka nangi nakima namona bato bazoya boye natala boye papa Kimbangu ya 1921 alors naganga ne papa Kimbangu mais ekamusinga le namoni ye il va pas sa prophète nzoka ye pa zoya ti azotala penga po alingaki ngane na pusana ndengade sikoyo na kokaki ko pusana te na monaki azaki na mutu moko moto yango bato basalaki lokwa basali ye muke nde nazali kozite na est-ce que eza papa Kimbangu to lié te. Entre temps ezalaki ke tozokende troisième personne a signé soki a signé batiki okei pona nini sikoyo la na moni ye normalement ye wana nde troisième personne mais lokola na solisaki ye te na sololaki na ye penza te nde esali ke nalobi na avancé esika ye awuti papa Kimbangu parce que atika kinga akei amoni ke na pusani te alors esali nga mwa nalobi aluka na tika nga mona landa to nasala bite na landa esika ye awuti na kokanga papa Kimbangu awuti wapi nde wana le na bandi kokende tout droit kaka nzela esilaki passage eza te kaka lupangu na koti wana okotaka na koti mbala moko nayoka mongongo moko eganga makasi elobi c'est ici l'armée du salut egangi makasi c'est ici l'armée du salut nde natali namoni bato balati vert blanc bazoleka nde natali na bon papa Kimbangu ti place au kitoko boye nde naki okota na pièce moko ezalaki pembeni na binatala nanu banani basali susu na koti kuna nde naye komona papa Kimbangu Kiangani mais ye nayebaka te ke ye wana kombo na ye papa Kimbangu Kiangani. Donc c'était ça. Alors tango aye afandi nde asololaki nanga nde alobi ngamu nasaliki oyawa anabia ti ayebisi nga alobi naza na bosenga na yo nde nalobaki na ye soki oza nzambe oprouve nga soki oza nzambe parce que ngai na kosalela kaka nzambe oyo akeli likolo na se mpona mutu na nga na makanisi ezaki nzambe aza esprit un esprit na nicheni os aboki aprouve nga ki aza nzambe wana saba. Merci Mama Feza. Sikoyo oyebisi que sika okendaki wana okena jugement
au moins qui va mindele pour vazo ko juger yo et puis personnalité, c'est-à-dire bato yo mona ki wana ezaki bato ya pembe ou bato mwindu. Bato bazali ko je baki bango nyonso bato mwindu. Bato mwindu. Ba noir. Bon, ok. Après nyonso wana tango elekaki suite ezali ne tango zongi sikona bomoi. Bon, kozonga na bomoi ezalaki tango na skutani na papa Simoki Maokiangani. Oyo nazoloba ke dans les temps nayebaki te ke kombo na ye yango wana parce que nayebaki ye te. Oyo na reconnaître que ça papa Simoki Mbangu ya 21. Nde sikoyo tango ayebisi ngai nde nayaka koyebisa ye nalobi te il faut prouver kaka oza nzambe soki oza nzambe wana ça va. Alors ye sepelaki te na réponse wana. Mais est-il qu'il y a telemi pe alobi botiki akende kaka phrase wana la alobi botiki akende nde namoni moto azali toujours koexplike makambo guide wana aya rapidement aye na esengo makasi nde yesko nde ayekobimisa nga alobi ndenge oza bozozonga makambo nyonso esili oyo to ezalaki baproblème kasi nyonso esili mpe nyonso omoni awa kobomba te fo loba yango. Donc nde mokolo wana nalamukaka nakoma après 1 mois. Après 1 mois. To tango nalamuki na bato bazoganga babe alamuki osoka biso osali 1 mois nakoma siko nasai koyeba te nandaki siko nalobaki namoni tata Kimbangu mais baloba pe ekimaki ngai nalamukaka baba pendant 1 semaine. Ouais. Donc après 1 semaine monoko efongwami c'est-à-dire mongo boye mais monoko wana bon lokola nalobaki na papa Kiangani ke approuvé nga namonaki ondire baphénomène tunaki kovivre wana ezalaki kaka miracle mpo bayebisaki nga ke maloba na yo ekozonga misu na yo mpe ekufaki ekozonga me nga sikoyo nazoyeba te nayebi ke maloba nde etimaki nga avana kota koma naloba te me misu nakomponaki te nzoka le nalamuki mpe nalamukaki aveugle nazomona te. Pendant 3 jours nayoka kaka bato bazoloba me nazoka bolili makasi sikoyo tango omoni makambo nyonso wana nakoloba ezalaki balingaki basala ngai opération tango bamoni sikoyo ke nzoto banozonga malembe bon tozolongono na soins intensifs tomema yo na chambre normale mais toza na souci maloba na yo ozoloba kaka te tolingi toede yo tosala opération na gorge. Bon, na opération wana tozo avertir yo okoloba voix ezika donc bao bayeba ko na voix normale ko sa sauter poto au moins o bandolo ba quand même nde mukolo ba décida ki ba ya po basala nga opération ngo nga na yeba te na zana kata champ na yebi kuteke bato bakoti na couloir na nga bazo yepana mais na yo kaka mongongo elobi kaka banda ko ganga mama nde na bano ganga le kaka bango ba o tinga pe na gangi mama bu na lobby makambo pesi ne bakambo abi na lobby na yesu ne baloba lisusu bien na lobby na mais de ça bina uti musika pona kana yo lobby na yo bon akeli na yo musale silaki c'est ça. Bon sika boye mama Feza tango bandi masolo okota na koma omoni makambo na deuxième monde ndenge terme mosusu bautilisaka na au-delà ozongi sikoyo na bomoi 1 semaine après mongongo efongwami osalaki combien de temps na hôpital po tobima définitivement? Combien de temps naloba donc olabukala lamukaki na sali 2 mois. 2 mois. Au total en tout cas ça a été 3 mois. Bon, sikaboyi makambo yo ya koteya eyelaki yo ndenge nini lo ndenge kani obandaki sikoyo koteya makambo wana? Bon, il faut dire quand même que tango na lamukaki epiti na ndenge nazongaki na ndako nazaki kaka na koza na souci ya koluka bato bayebisanga tata Kimbangu aza nani. Donc pardon maman ozoloba na yo ba téléspectateur peut-être pas koloba ke pwane no kati maloba nalingi na tuna boye au départ ya nyonso wana ozaki na connaissance église Kimbangiste
En tout cas, koloba ndenge ezalaka église Kimbangi c'est toyokaka peut-être, mais na milieu nazalaki na milieu nazalaki ki milieu kaka bato à réveil. Bato à réveil, ouais. Donc connaissance église Kimbangi c'est zalaki té, surtout que c'est pour la première fois au rencontrer chef spirituel physiquement. T'as voulu un voyage? Oui, ouais, c'est la première fois qu'on a rencontré physiquement. Première fois, évoluer na yo. Oui. Bon, en tout cas, eza souci na nazaki nango ke na luka mutu ayebi papa Kimbangu ayebi sangaye azana parce que na lamuka ki pona bango. Donc na komona ye pe na moni o msusu azaki kuna. Donc c'est-à-dire na comprendre que ba jouer rôle moko important na kati ya vinanga. Donc yango siko na mona ki penza baza mutu donc il faut na yeba bango baza banani nde na banene ko tuna liboso tata Kimbangu oyo ya liputa mais batu bazala ka penza te. Alors nde batu moko baka ko edenga balobi te to koko sunga yo eza na mutu moko pe azote ya ka kombo na ye. Ye nde eza to kolukela yo ni nabi bo pesa nga numéro baza numéro na ete nde ba isanga babite okoki na yo kotala émission moko boyeza ya bazoba mais to avertir yo bazala ko déjà bazoba mais yo moko kotala kaka bazoba ngo za kuna peut-être kozwa makambo papa Kimbangu ezoluka tango balobi bona diaki décourager mais souci kaka na yo ka mutu wana azoloba nini nde tango bayelinga ngo kotala nde na tali na reconnaître ce que mutu azako tamala tata Kimbangu dans le vie mais moto ngana yebi na monaka ye na tata Kimbangu. Donc ça c'est la première fois nde bat balobi ke na monaki tata Kimbangu. C'est là nde balobi ah bon nde mais makambo alobaki nazala ki prête ya ko accepter muti. Na monaki ke ce n'est pas normal. Mais alors nde na kotala tala vidéo wana image wana nde na ye komona tata Kiangani. Siko yende apanika kinga parce que na kanisa ki yazaka ka mutu ya koma kuna aizita kana yeta to personnalité moko kaka boy mais tangu na moni ye na ndenge baso tamuso na bimbe oyo nani nde babite ye chef spirituel ya Kamba na bakaki basuki wana bete liboso balobi babi chef spirituel ya Kamba ngasko na fa na paniquer parce que na reconnaître ye c'est qu'on a vu Aza nani par rapport à tata Kimbangu habité petit fils na yenga parce qu'on a coqué le bateau que na mona qui paye na koma pour na ndima qui te kaza rien c'est là les siko dans zone gana comprendre des balobi nanga mais que ba Aza mystique Aza chora donc alimwa kaza banu animé wa na bia botika ngai kasi bon il est kaka bongo mais en tout cas il marque kanga ça dit na comprendre que nga kasa que ça et le moko le kinzo que ça qui réalité siko souci na ngeza isiko na yeba baza bana même en tout cas qui ni bato maluba mabeka maluba mabe et c'est alors que na sa force qui na na makambo ya réveil a continuer na ngai kaka continuer to misana mais na 2012 na Yesus ko mona papa Kiangani wana isa diskonde wana siko ils appellent ça matata mais ça qui na lisanga ya bana poto parce que po basanga de kuna bazwa kanga porte parole babite yo zala représenter biso de kuna na partir wana tangu na keko loba na ba radio de na butune na moni papa Kiangani na tokutani na ye to fandi ensemble bakana bijo lisusu c'est là à ce moment là azotika katende aye ko yebisanga bina yebi posa na yo uluka nzambe selo mondo abandingi sika to suka kana 2006 c'est que na comprendre que muto ye azo on dirait azo yeba makambo bien ndenge nini ako répéter li ka place to suka kana kuna ya bandili yango abia zela ozo mona bango mais tango atiaka boye a ma grande surprise babimaka mibale na mapata babime mibale mais bilonge babime mibale moko mukie mulai balataka pepepe na moko ya moi jeune bazo seka ndenge moko sakana te nde oyo nzoto mukie mulai nde ya swakanga a expliquer nga souci na ye toujours na makambo tozo sala ya peuple basosola pe basangana alors nde na kopana biluka bisi mibale le troisième isaïe mondenge zalaki c'est là siko nde la na buki na luki bato batiaki nga porte parole pona tuna bango na tuna bango
ndenge nini namoni tata wana lisusu ya nini suite ya banimba bia ezali ye pas aza kosunga biso na kosala oyo. C'était un peu comme ça. Donc c'est ça. Oui, maman Feza, pour répondre rapidement. Na likambo question tunaki bibo ndeni nesali mbala boko. Oui. Ke na komi koloba ezala wana ezalaki na 2018. Mais il faut dire que moi ba étape plutôt ezali kozala nazali kosala ba enquête nga moko ko analyser ko tala tout ça. Mais la 2018 année passée wana ndiska makambo nyonso tunde accéléré. Donc ezalaki nasi nakoma déjà kososola tata Kimbangu. Nakomi déjà koyeba ke yende mobikisi. Alors mais nazolinga sikoyo nazwa ba preuve nga na kosanisa nango. Lokwa nazaki motei o il faut na luka na loba yango puisque ezaki oyo bango babengelaki ngai. Mais na lobaki il faut ba prouver que bango nde banzambe. Alors dès sikoyo tant que kokoma na 2018 naza kolanda cours ya théologie. Débat ezalaka nde na ba professeur wana nde na yoki balobi nanga bokosamaki mingi. Phrase wana nde salaki ke na comprendre soki bango pe bayoki mais bayokaka tika ngamo. C'est là nde makambo nyonso ekobanda balobi kala te okobanda osala makambo eza susu unité c'est fini. Nalobi makambo na osala eza sunga te ekozala nani fo ezala ngai. Donc bongo wana elobaki tokosamaki mingi nde elobaki ke kala te ngai na bano sasi makambo eza sunga te c'est fini. Alukaki pe bato bakobondela mpo na nga mpo na bangaki nayebi te na kosala makambo nini ezala nga te mpo nga na bili fo ezala ngai balobi te bondela aza na foi ya nzambe na yo c'est sûr alingi ya utiliser na likambo okobanga te nde mokolo yango kaka na fanda naza komédite boye na senti vraiment esprit ye kolatanga nde bandi kolobelanga mpo na nini nabosana tata Kimbangu na nyonso oyo asala il faut naloba makambo na ye mpo apesaki nga maloba na ye nasutuki nalobi tata Kimbangu osusu makambo wana kuna na groupe de prière na yo siko ozalaki groupe de réveil osokata bon wana nasi nakataki nazokende su nini te parce que nazalaki tout le temps bamessage oyo bazali kopesa nga ezalaki sikoyo oza susu koyoka ngo ntina moko akozala wana te donc ozomisanti kaka oza différent ozomona koza na makambo moko ifo loba mais place yango ezopermettre te donc yango nasalaki sikoyo reki nafani na ndako mais na eza teke nazwaki na problème na bango mpo en tout cas bapaster ebele baremetaki nga ya likambo ezali kotourmente nga mingi bamessage nazozwa tout ça lo ezalaki ke nazonga nsima nafana no na ndako c'est là nde naza kozwa nde bacour na nga nde ya likambo wana sikoyo ekoya ya phase wana mbala moko nde bayebisi nga bongo alors nabangaki nakanisaki soki eza nini mais ntango esprit yango eyeli nga nafandi donc elamusi ngai eye koyebisa ngai fo nabanda koloba makambo na ye na bomba lisusu eloko moko te temps ekoki bapesi ngai oyo eza dernière chance naloba cela nde nazali koluka nakoloba nini nakobanda na témoignage na ngai to pour témoignage comment eza témoignage makasi eza témoignage makasi donc hôpital place wana bango eloko tu ezalaki kobeba ntango bazwi initiative babongisa ebongi yango moko du bayaki kocomprendre te qu'est-ce qui se passe on dirait bayaki kosalisa motu tu kaka mpona barevele makambo toyebi te donc yango nde ebandaki wana nde na bandi nalobi bon natatola yango kasi mpo nabombaka yango ntango nalobi yango nakanisaki esili nga nalobi tata Kimbangu nasali oyo olobaki nabimisi nyongo na yo esili nyongo esili te okobanda koteya cela nde ebandaki wana donc année passée kaka 2018 bon mama Feza nkamba yango outi tozali na nkamba lobi ozongi na yo mais avant oya nkamba ozalaki koteya partout ozalaki na assemblée de prière soki na bosani te bagroupe de prière mbala moko révélation ye okomi koteya likambo ya papa Simon Kimbangu
Et si tu as le sang, tout ça, ça peut ma connaissance. Au moment la connaissance, on est comme un net, au bout de tata moko, maman moko. Motuna na ngeza boy. Est-ce que bande ko na yo na lisanga ko ne siko zalaki? Na ndeko zote ya papa Simon Kimba. Au moko ezaka. Bon, en tout cas, na mususu tozo solola na biso ha. To pesa na bambo te mais isusu en tout cas bazui distance pona bango ezake na bungi nzela tata Kimbangu pona bango ateya kinde Jésus aza mosali azali nzambe te azali donc nzambe te c'est ça pona bango eza mingi eza bongo donc ba moi ebele pena bazui pena distance eza pena bao balandi yo déjà que non il faut na landa e po ofogoli biso porte ebele mama soki tokomi na étape wana toyebi ete mikolo euti oleka bambula euti oleka nasalaka émission na mama moko okay. Mama wana nsima na makambo kaka yeba atie libaya na ye ocomprendre atie libaya na ye pourtant natunaka ye yo lokolo tatoli boye lobi témoignage ya makasi boye mokolo mosusu likanisi boye okotia libaya yo okomino mvuluzi okomino boye jamais na kosalela yango jamais mais suka asala yango ta mosusu mama feza mpe ozalaka na likanisi lokola papa Simon Kimbangu azobimela yo omonaki déjà papa Simon Kimbangu kiangani lobi soko zongi na poto surtout que uchi konyata kamba c'est-à-dire ofandi na kamba okoti mozole obimi osoko na maya kamba bosololi pe na papa okendo tia libaya na yo ke ngai mama feza nzela ya bomoi ezali pa na tamsuli kanitswane koyela. En tout cas question yo na yebite côté libaya eza na problème epenza te le problème ezali ya eloko nini azoloba parce que normalement cela dépend ya révélation ya mutu na mutu na yebite ye azwaka ba message nini pour oya ngai na yebi ke kamba ezali temple oyo nzambe aye ko restaurer de naza en tout cas na seni na ngope mi bato bayoki yango alors kosala libaya ke koloba naza pe mvuluzi là je ne comprends pas parce qu'il y a qu'un seul vous allez peut-être ambassadrice nzela bomoye kopima travers yo quoi bonga na mateya na ngai d'abord pona kosala iloko déjà iloko wana mingi nazaka koboya na bi naza évangéliste mais chaque fois là nazaka kozwa message que na démarrer musala nzambe nazaka koboya na lingaki nde atinda ngana sunga kande misala na lingaka ngote ko musala iloko mais na oya tata Kimbangu iloko wana ezate ezali nde natalisa nde ye ki azali importance ya kamba nde yango nazotalisa mpe na oyo ezoya mpona korestaurer oyo ebebaki na Congo de Antotila donc ezali ça dépend ya motu na motu na révélation na ye donc oteyaka bango sans foi oui parce que papa Kimbangu asali travail ebele na kati na ngai nazosotaka na ngai batémoignage atravaille na ngai mingi na domaine oyo etali parole liloba na ye donc yango de loko wana nde asengi ke na talisa yango na ba peuple congolais na talisa ko oye ko réaliser rêve na yo pe promesse na yo okutani na ye pe donc oye Yesu makasi bon ekoyeba peut-être que la suite des temps alors pour siko est un peu frais mais en tout cas eza question de ya bato mingi oyo bayebi tata Kimbangu ngai loko na kopesa bango conseil lieu ya ko se ressourcer ezali awa mutu akoya ko se ressourcer eza awa pona yo papa Simon Kimbangu azali na pona ngai tata Simon Kimbangu aza nzambe point barre en tout cas aza nzambe molimo mosantu parce que ngai na la plupart ba révélation nazomona ba toujours à 3 toujours chiffre 3 c'est là nde na confirmer pour avant nazali kondima doctrine ya trinité te na banzamba za 3 na makambo mais ce qu'on a comprendre que nzamba za moko mais aza pe trinitaire
Donc azali penza nzambe molimo mosantu, c'est lui le Saint-Esprit et c'est le temps du Saint-Esprit. Et ça temps na ye. Oh et ça temps ya fin ya makambo aussi. Oui. To moni o sololi na oyo zo benga nzambe pe o biso pe to yebi ka nzambe. O sololi ayambi yo. Ma solo ezaki ndenge na audience wana. Ayambi yo ndenge nini yebisana no bandeko bazolanda biso ke o sololi na ye. Ah, to sololi bien en tout cas papa ki anga na minga mais eloko na yebi kaka ke ayebi ngai ayebinga spirituellement, ayebinga pe physiquement na ndenge ya musala nazo sala pe encourager nga vraiment na tika ngote na continuer yango et vraiment na sepeli na kokutala na ye pe na maloba pe alobelinga surtout o ezaki pe maloba ya tata informé na bonzoto boye ko sa musala wana. Oui, azali pe informé na oui azali informé bina bato bele pe babengaka ye mpona makambo nanga même tisiko na ndenge nazalaki wana bazo continue kaka kobenga kosololwa kotuna ntango osisi kosolola apesaki yo nzela epai ya conseiller direct na ye papa Mbenza ovisite mausolée. Émotionné. Bon, d'abord papa tata Kimbangu d'abord a marqué kinga makasi. Ensuite il y a likambo likaba palanga na koma et kokoma lesika wana ezaki lokwa na se rendre réalité wana. Alors et ça la kinga moi émotion. Ça kinga moi émotion. Et c'est là il faut que les Camerounais condiment beaucoup de choses en foi. Il faut avoir la ça dit savoir à qui tu as affaire. Vous n'avez pas nan. Ceux qui ont a pensé et ils ont une connexion avec les Osalimawana. C'est naïbi comment pour expliquer à mon débat moi isaté. Vraiment écoute na trembler qui place wana na c'est ça que c'est ressaisir et donc souci na ce qu'on a bima parce que ils ont qui trop d'émotions étant aux caméras et yelinga. En tout cas, non, ils ont pour moi le bélo au côté. Donc je préfère na mission sur terre, nazala non ndenge nazalaka. C'est un peu ça. Troisième étape, ils ont qui a mis en camp au sokoli pe. Et ça biso ezali. Bon, ils ont déjà koyoka bato te mana yoga ki mingi bato wana yango ya mo petoke bala biyoga yoka. Ba bebisa ki déjà makanisi nanga. Yango na sokota. Te balobi ke parfois ba miss mo ba bima wana bazotala yo boye na témoignage à tata mo habillé balai muté bimwa ka e boa kaka e comment va miss et bima kuna na mayaka bon ndenge bato bazo en fait na comprendre que ba betela nga expérience na bango c'est quoi expérience on a na bango ce qui affecté nga Bape na okasa na ke vivre pe la même chose ba mbisi mo ba ko bima wala voilà compagnie la nzoto ba mbisi donc là nazo zinda en tout cas na zindi na nga 3 fois bien mais je crois mutunde zinda ki mingi na kati pe date po ba bifona zinda mais nazaki kodenda alors na mona yeti na kozi na kokokate da ba bika même au récit 3 fois bala simoye ba ndenge ya kokita penza tout ça là c'est ça donc na l'équipe na mai wana mais donc et on a senti ndé sikoyo nazaki ko sentir lourd donc là qui un peu lourd hein on a senti lourdeur na toto na ngale na so tambola mais là na bimi na so sentir ndé po ekitinga on est na kiti po on est na sali régime na yebite on est na sali régime donc na so tambola sikoyo lokola senti moi pepele moko alors ote ya rapin kamba
kamba eza na misala ebele kamba baconstruction surtout toza na priorité ya musée oyebisaka bango avant kotoucher le doigt musée yango mona yango en live boye déjà koyebisa bango namonaki déjà yango na ndenge te musée namoni mpe nasalaki déjà natali yango namoni bakisi un plus na mateya na yo bato bayebeke misala ezali si kamba vraiment misala ezali kutu ndenge na expérimenté nayebi ndenge nini na kolamba yango mpenza na kosala bilubu moko ya bien mpo bato batumba oyo afrontaka bato nyonso oyeba no te ke awa tika nazala na réserve koafronte na ndenge nini na liloba ya nzambe c'est-à-dire ozoteya ozalaka retenu te ke no awa milieu otikana nanu bango boye te milieu liloba eza lokwa mai te mutu to anaposa mai liloba eza mai donc soki mutu to amelaka mai donc mutu to aza naposa liloba abi mutu akovivre na kwanga na libatema akovivre mpe na liloba donc eza bon eza sans frontière mama mwilo atikalaka na charge ntango ekokaka alobi papa jangenda mosala na bino tata atika yango oyo yo ozali mama c'est un peu difficile komona bamama bakasumuka boye bateya me yo omona no papa te nyata no ekiske mbangiste te okota no yango te me okembala moko ka subite mo boye kembangu nzala so nyonso tola ezala ndeni bon en tout cas nga déjà dès le début ya foi chrétienne na ngai nasoka déjà révélation ke bible eza makambo na biso yesu bazoloba aza mutu mwitu donc ba Israël wana ezali mboka na bino eza royaume Congo kanisa na tsela kala déjà bazopesa ngai bakombo ya royaume Congo bakombo ya banzaku panzu nzinga balobi yango nde tambusaka royaume na bino wana naza na réveil sikoyo ntango nazotuna bato nazolobela bango nalobi me nazwi balobi na ngai mboka na biso ezalaka royaume mais royaume Congo balobi ezalaki na 3 prier bakomi yango mpena na miri nzaku mpanzu nzinga bato wana bakomona banani nde balolobela ngai yo oza moswahili bo banza kopaza biloko ya bakongo okende koluka bakongo oyebisa bango bongo bayebaki teke naza mokongo te bongo bapie na poine to bato baza kozala te mpo baexplike ngango na nsima nde plus tard nde bayi kopesa ngango baexplication c'est là j'ai compris que bible eza ya biso mpona ndenge bafungoli ngai ezali na banolukaka esika bakosaki na demontraka bato awa ezalaki lokuta ya solo yango émission nange ezalaka tokosamaki mingi eloko ngai nazosala ndenge wana donc eza mpenza koteya su ndenge ya réveil te eza nde kokamata bible kokamata histoire kosalisa yango na réalité mpona kolakisa sikoyo bato neti le kuna bolobi David ngai nalobaka ndinga par exemple esika bato balobaka balobi tema ngai nayebisaka bango roi David yo mona roi David wapi soki babi bayibaki na royaume Congo ya totela sikoyo na Congo ya totela David asaipa wa isolo moko petelinga kono Yesu ye moko tata kokozabula azoloba kono Yesu papa ja lungana etike yote olobina nani ntango papa azosolola na yo atangaki kono Yesu ya papa ja lungana nde nasepelaki mpo nakasaki ya kotanga Jésus Christ mpona lingaka kombo wana te me ntango alobi ke ata na biso tata ja lungana kolo Yesu nde nayoki bien mpo biso eza sikoyo évangile ya bio to te ya bio donc ezalaki makambo ya bayindo fo kotika bayindo na makambo na bango bamélange wana eza kosala bien te nde ntango tata alobi bongo nalobi na voila mingi balobaka église kimbanisi ezaka ya bakongo me yo oza moswahili ndenge otyoloba me ozoteya bango facilement ozoteya biso mpe facilement ezoklakisa te ke etuni na ye no aza mokongo aza congolaise bon nyonso to ezouta na compréhension ya bato bazoyebaki tata kimbangu tata kimbangu aza nzambe po nzambe aza na ekolo te mais seulement il y a un mystère na tata kimbangu monoko oyo bakomi na bible kuna ke les premières langues mokili nyonso ezalaki koloba langue wana na Genèse chapitre 11 la terre entière ezokoloba langue moko
langue wana sikoyo kuna batie hébreu wana eza bamiyibi bakomi hébreu mpo bayibaki kikongo sikoyo babike bakongo bakoya kocomprendre il faut to bakongo bakoya kocomprendre bakongo bakoya kocomprendre mpo ngai nazosala tokosamaki mingi nakokosama wana ntango bazopesaka ngai balebe nazoya kofukulela bango bato alors munoko ya kala ezalaki kikongo sikoyo lokola tata kimbango alobaki botanga bible bokokanga moyibi liloko bayibaki sikoyo bamiyibi basali ke bazwi munoko wana babi lokola eza kikongo soki totikiki kikongo bakongo bakoloba makambo na biso sikoyo il faut tokosa bakongo keza ya bango te donc tokotisa dialecte na biso na kati yango nde babengi yango hébreu yango sikoyo biso baoyo toyokolaki théologie ndambo soko oyokoli hébreu bamoya ya kikongo ebele par exemple mai kuna na hébreu babengaka yango masa na kikongo mpe masa donc pourquoi ekokani boye mpe eza ebele baprophète livre ya baprophète bayo kobenga bango banabi nabi bango baza baenseignant kuna bango babengi livre ya baprophète nabi yum bakotisi yum mpo mukongo atimba teke soki batiki nabi oyo eza ya biso donc ezalaki yango babi moyibi aza ndenge wana donc moi je conseillerais na bakongo bayekola hébreu ndambo bakokamwa keza makambo na bango c'est ça ce qu'ils ont fait il y a beaucoup bamo eza ebele oyo bango bayibaki en fait eza makambo ya royaume congo yango makambo ya royaume congo alors papa kimbangu ntango ye azotalisa biso babiloko wana azolinga nde c'est-à-dire vérité ya likambo wana ebima na ba preuve ya réalité nango c'est ça alors langue ya liboso oyo nzambe alobaki mpe alobaka ezaki Congo c'est ça le problème le commencement ya moto mwindu alobaki Congo plus tard nde balangi wana yekoya donc ok merci mingi mama feza na ndenge o disposer temps pour répondre na mituna na biso tokopesa mpe merci mingi na mama Fifi na paroisse ya Saint-Ouen oyo asali ete bozala na ye elongo durant séjour na yo passage na yo awa na nkamba acontinue kaka kosalaka bongo amemelaka biso eyo mpe lisusu mokumba ya mwana papa simo apesi yo kende teya bango kolemba te lifuti ndenge papa Dangele azalaki koloba oyo asalaka ntina nini ye asalelaka ote azwa lifuti donc topesi mpe merci mingi na mama Chantal Taille couturière monene na paroisse ya Saint-Ouen kuna na poto atonga mpe kitoko nayebi te oyo soki ye moto atongaki ete mais malheureusement alors donc topesi merci mingi alo mama feza po totokabwana liloba suka ekokuta epai na yo oyebisa nano bao bazolanda biso soki rendez-vous nini opesi bango po ma Fifi mpe ntango akobenga kuna ayebisaki en tout cas bina fili vraiment na baoyo baladi interview tokomi na suka tosengi na bino merci na patience na bino ebolandi ti na suka ntango mosusu bozala bamituna mosusu bososoli mpenza baréponse mosusu te bokoki kosolola na papa na biso ye akoyeba ndenge akokomisela biso maloba na bino mpona koyanola lisusu mais nasepeli mpe na séjour na ngai na kamba en tout cas eza première expérience na ngai na sali ezalaki te mpona kozwa to na bima na badoute te mais ezalaki nakokisa quand même mokano wana ya kokoma quand même esika yango et puis mama Fifi Luyola mpe amotive nga makasi nde yango mpe nasali mpe tu mpe nakoma esika oyo soki mpona un mot ya koloba ezali kaka oyo biso tosili kozwa recommandation na ye epai ya tata Kimbangu ezali ete tozobandela évangile oyo bateyaki liboso biso tozoya koteya lisusu kaka oyo me oyo eye na tata Kimbangu donc na baoyo nyonso tu bazali na kati na tata Kimbangu donc bakangama na esika wana kaka toujours mpe basepelisa ye na trois ndenge apesa mibeko bolingo mibeko misala parce que kala te makambo ebele ekochange oyo nakokoloba yango wana
mais na kozangisa pe te kopesa mbote nanga mpo barekomandaka nga mingi mama soko oleki pesaka mpe kanisaka biso na bandeko tu bazali na Allemagne na basoutien na bino bobengi mingi awa na kamba poza kolandela kuna na Allemagne mama Lili mama